Insister sur le respect à la geste barrière Mando. Tout garder la distance à 1 mètre, s'il vous plaît. Ok. C'est vraiment très difficile pour la vie s'auto-téléphone. Témoignage. Premièrement, il faut nous remercier encore le collectif par rapport à notre avis constructif à Saint-Malo, pour remercier notre fédération. Et donc, c'est vrai, à travers le nom du conseil d'administration, Papa Jonas Koupama, à travers l'administrateur où il un derrière au revoir, entre autres Olivier Pierre et les autres. Et tout ça, on a vu que... Tala, aucun d'un coup n'a vu sur un pour la journaliste. important
mboka asali mamebele lelo akei ema molimo ne pema na kimia oyo totikali tokanisaka keno tosala malamu mingi ta lelo mamale bato nyonso balelie basepeli yango nyonso esala don ema eza mpasi ebomisaka mo moto monene donc mwa mingi vrema ezaka tozaka na mawa vrema message nini okoki koloba mpona yo moto oza bon nayebi kaka na bamasa toyebaka kovivre bien tozala bien na baninga parce que lobi oyebi te kozala mpe tona yo okei potiki biso toyeba nini tovivre toyiti kobeta tobeti bamati sili mais lelo tozovivre vie mosusu mamane lelo so toyebi eza mpo bolamu ni asala na bonte azalaki nango baoyo batikali toyeba se comporte vis-à-vis na baninga na population mpe na bato oyo eza na bango na libota sesa Go,
Olivier!